Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mesdames et messieurs, c'est sous cette ambiance que nous recevons pour vous Maman Esther Kabelo. Vous comprendrez que nous sommes dans une émission spéciale où nous sommes venus rendre visite à la troupe Le Royaume d'Esther Kabelo, qui est dirigée par elle-même, Maman Esther Kabelo. Alors, sous l'assistance de nos amis de la régie et avec cette même ambiance, je vais faire appel à Maman Esther Kabelo. Oui, voilà, vous avez compris qu'il s'agit là de l'entrée du leader de Maman Esther Kabelo. C'est tout à fait normal. Tango Maman Azana Bananaye, c'est normal. Banaba Sepela, c'est normal. Azoba Eloge, Kouta Nabananaye. Donc, et ça la Zouate, et Betalibakute, c'est comme ça. Quand on est leader, on a des gens derrière lui. Et c'est tout à fait normal que Batouana, surtout tant que Kamba Bango Kitoko, et aux autres fans na Bango bien, Bango peut manifester gratitude, reconnaissance na Bango envers Yo. Donc ça prouve que Maman Esther Kabelo a Zalaka Malamu na Bananaye. Mais d'abord, je vais la saluer. Bonjour Maman Esther Kabelo. Bonjour Papa Zaïtan. Leader responsable de la troupe Le Royaume d'Esther Kabelo. Yangwana. Maman leader. Yangwana, maman leader, maman sociale aussi. Ndenge bana no bayambi yo akei o basali pona yo moko elobeloni. Ekolobela ngai eloko asika te parce que ngai nazala na bango bongo. Donc eza façon na ngai ndenge na ngai. Ndenge na ngai ya koyekola te, ndenge na ngai ya kobotana. Oui, bakumisoka ndenge ba leader nyonso bakumisaka bango na ba acteur na ba membre na bango. Bilo mususu ezaka ya koyekola. Mais babilo mususu ezaka ya kobotama. Oyebi eza makambo mususu po sala ngo, donc faut botama bongo. Eza makambo mususu ozosala ngo ya koyekola esimbaka te. Esala ndete esimba mais esimba penza te. Mais soko botama bongo. Au moins bando sala ngo bien ezokende bien. C'est ça. Donc groupe eza yo moko. Groupe simbi sote ba déficit te. Eza groupe na ngai na lekaki na recrutement na bengi batu baye. Batu balinga Maman Esther Kabelo makasi. Donc Maman Esther Kabelo azaka vraiment aimé par batu. Donc Maman Esther Kabelo na kenda poto te mena poto balinga ye. Donc et ça la nga vraiment bien. Et ça la nga bien batu ba benga nga na téléphone. Baso ko encourager ngai, baso ko conseiller nga, maman ko changer te. Zala ndengo zala kado et ça la nga bien.
donc etinda nga na multiplier susu ndenge nazalaka. Déjà peut-être que vous êtes partenaire, tout sponsor, il y a groupe le Royaume d'Esther Kabelo. Les Apenda, troupe vous êtes leader. Eza groupe nga naza leader, eza groupe na ngai. Bamona kona ba groupe belé, bamona kona groupe les bons samaritains, bamona kayo na groupe il y a des bestes, bamona kayo na groupe à l'époque c'était aussi à bas réseau, je ne sais pas si le contrat continue. Donc bamona kamona bref na ba groupe belé. Vous allez partenaire, vous êtes mécène. Ah vous êtes mécèneité. Awa eza groupe na ngai. Et groupe oyo e bandi ezokende ekokende ekotikala kosila te. Donc groupe yango e bandi tozobenga yo mutu oza na ndaku oza na retard me yaka kaka toyamba yo. Donc yaka tozo recruter ko recrutement na biso ezo ofele yaka osangana biso po TV bandi. Lelo toye na TV toye koyebisa oke tokobandoleka na espace na numérica. Donc masolo na biso lelo eza toleki a po toyebisa batuke tokobandoleka na numérica na 19h30. Donc yo mtoza ndaku toyebisaki oke tokoya na ndaku na yo. Donc na ndaku na obanomona biso chaque samedi à 19h30. Donc espace na biso eza yangwana. Donc chaque samedi na 19h30 okomona biso na numérica landa histoire na biso eza kitoko makasi oko découvrir ango tango okoma na 4-4 o comprendre eloni tozolinga to éduquer bino. Donc c'est ça. Groupe depuis Botami, ti lelo et iso espace et banda koleka. Et ça lui combien de temps? Tozwi tango mingi pendate. Combien? Tozwi tango mingi pendate. Bon tozwa ki tango ya koyekola. Polika nyonso po sala ngo malamu il faut yekola ngo. Donc tozwa ki tango penza ya koyekola ba o pe bazaki pressé ba o balembaki na bango ba o ba ki pona ba fanti ba kenda na bango. To courager bino esika boza mbote bele to linga bino. To pe bino ka mbote. To pe bino ka mbote to ina bino to so to kutena nzato pesa na mbote mais kozonga sute po to ya mbote. Ba kende point ba mona TV umeli. Ba mona TV umeli. Bango bazalaka na image ya ba place ba utaki Ba place ba utaki tellement banda kosa bango. Bale na image wana mitu na bango. Ba bakanisa ke mama Esther Kabelo pa ozala bongo. Te nga na za bango ti. Nga za bango te nga na za ngai. Landa biso ka na TV bando sa batwa ke nga pe na zala kuna. Donc biso masolo bandi déjà au monde a extrait au salaire qui moi le couteau au bien na téléphone le roi mutu musu mena ebe ke za yo. Donc na ebe ke za yo. Au salaire qui moi ma seki au bien na téléphone au salaire ti kochola biso mais lelo na biso ke to bandi. To bandi déjà. To bandi déjà donc yo comprendre que biso to bandi. O to banda oloba. To bandi yango. Donc samedi na 19h30 tala biso na numérica. Donc ça veut dire que batu bandima été que beaucoup bana koleka na télévision. Ngana kamwe. Pour ma Esther azara déjà na TV. Na ba sport na ba nazo kamwe. Ngana nazaka déjà na TV. So bandima te pourquoi? Bon na éviter bon bazaleka na image qui Saint Thomas pour ndeka na lobby ke bazali na image ba place ba utaki. Ba place ba utaki tema bando sa ba G. Beaucoup de bando sa maseki. Bando sa maseki bato basala ba groupe pour nzala. Donc mutasala groupe pour nzala pour so ba che 1000 fois caisse. Ya zua che na poche na ye ake asombi biloko lia. Donc bazaki na image wana. Bazaki na image wana. Mutasali groupe na ye pour so asangisi mwambo ngana ke na zando asombi ketch. Ake asombi pantalon. Donc bazaki la image wana ba bakanisa ke pa mester pesa bongo. Bo umela ina ne 2 ans bolekana na TVT me botourna kaka. C'est ça fait 6 ans. Non baleka ba na TVT mais batu pe bazaka fidèle bakendaka. Batu bakendaka 7 mois 8 mois batournaka mais bato ba répétition. Mais baleka ni pas. Pe mbongo.
Mais est-ce qu'il y a bien combien de temps dans l'ombre avant beaucoup de bande à la télévision? Nous tous allés à 6 mois. À ce que je sache, si on a se rappelé dans la première émission de ça, je crois que c'était au mois de mai. Hein? Tout ça, il y a 4 mois. Donc, mai, août, donc 3 mois tout le bas. Parce que mai, 5 mois, 5 mois, août, 3 mois. Donc, ah, biso to ça ma sécurité. Biso to sali groupe pour nanzala. Tenga robaki na sali groupe o ya liboso pour théâtre eza lokola groupe à théâtre eza lokola église. Ko sala théâtre eza lokola pasteur azoko éduquer. Oyebi na uti ko tala pasteur de la foi pièce mo ya pasteur de la foi uti ko sala ya pasteur à Lolendo. Oyebi na fanda ki na tali pièce wana esala nga bien makasi papa ezai. Donc tangu nazo tala pièce wana tangu ezoleka nazo comprendre au pasteur intel. Nazo comprendre que au pasteur ezalelo eza ya pasteur intel. O eza ya pasteur intel. O eza ya pasteur intel. Na kumisa nzambe pour pasteur na nga de la foi na retrouva qui est na pasteur Herbi na lingaye mingi mbote belé papa Herbi. Pour imiter l'homme de la foi. La foi et à l'andara le lenge de ya malam. Oui, biso rozana le lenge mo ya malam batbando landango. Batbando landango. Mais so ça ba le lenge mo bo ya mabi batbando lingango te. Donc na comprendre au pasteur intel. Oh, esika na zaki na bi pasteur intel so azotala makambo abongola mutema. Pasteur Alolendo. Donc, théâtre est ça pour nous éduquer, et ça c'est un rôle dans l'église. Et ça c'est un rôle dans l'église. Ce qui théâtre est ça qui est comme un benga ma mestre n'a rien à ça langote. Ma mestre n'a rien à ça langote. N'a rien à ça langote pour n'a rien à la bénéfice exact na kat. Mais na kat théâtre oyo, na zomo na bénéfice à Jésus-Christ est na kat. Donc esengola ngai bénéfice ya nzambe na ngeza na kati. Tangu batu akotala makambo, tangu batu ba comprendre que nzamba azalaka, nzamba salaka, nzamba ko changer situation ya mutu, nzamba ko longola kolela ko tiko seka. Mais but ya théâtre oyo. Donc théâtre biso to sali groupe oyo ezana ba but ebele. Tozo longola bato na bazana ndako bazo sala eloko te. Na place akende kotambola tambola makanisa mabe ko kotela ye ayibi makanisa mabe ko kotela ya zu mobali asali kindumba tant na biso to occuper yango tozo ko occuper bato bazana occupation te bazwa occupation pour tant wana ko sala mabe ekoleka et to ko éduquer bato to lax to kumisa kombo ya Jésus-Christ akumisa makati na biso. Donc biti ya théâtre o eza bon biso to sali groupe o pona nzala te po to zaka na nzala te. Donc nzambe masunga biso to longa nzala. To sali ngo pona nzala te po to zo mbongo to somba kechi po to zo mbongo kolia te to sali ngo pona bongo te. Yo mo pozo jouaka. Na ko jouer te pona nini papa? Na ko jouer te pona nini? Est-ce que nga za mwasi lokola basi nyonso? Ma mère Esther za mwasi lokola basi nyonso. Histoire ya Esther otanga na Bible. Ezaka Esther ngayo. Comment jouer parole nyonso. Donc kombo vraiment ndenge landa ndenga kombo ya Esther landa ngai. Vous jouer parole nyonso. O ba pesa yo. Rôle nyonso na ko jouer yango. Ato pesa na rôle ko za kizengi na ko sala ngo. Ngana ka ina fude information okimaki rôle moko boy. Te. Nani ya kisongi songi okimaki. Na kimaki yango te. Rôle nyonso ba pesa nga na ko sala yango. Voilà, maboko makasi pour la leader, maman Esther Kabelo. Voilà, 16 mm. On va faire ceci, on va prendre un extrait. Il s'agit, bon, n'habitez titre, maman Esther et moi, mais c'est plus des extraits, quelques extraits. Tourné par les acteurs, il y a troupe le rhum d'Esther Kabelo. On voit Itubele Bazali, Garçon Noir, Chef Océan. J'ai maîtrisé, donc j'ai maîtrisé presque combo Nyoso. Leader, Bazotangapé, Maman Esther Kabelo. Tout le monde a extrait.
Mais tout le monde y a joué, tu maman Esther. On a lobby. Vous êtes qui ma? Et ça problème te papa Isaïe. Tout le monde est acteur, na yo étudiant, tout le monde Ça problème te attends na jouer te na tout jouer. le monde y na affichage. Attends na jouer tant mususu ba rôle bato bazo jouer na minute ezo senga ngai te. Tant mususu ezo senga ngai te. Tant na ngai oye ko senga na jouer na ko jouer. Na be tsana tout le monde bientôt. Bientôt wana to check en mois kala. Bientôt ezo continuer mais théâtre bandi. To bandi déjà. Donc chaque samedi à 19h30. Qu'on s'appelle journée à samedi, c'est qu'elle a ma mère Esther. Obani mbanga avaboye mo. Obani mbanga avaboye. Polémique avaboye. Maman Esther Kabelo. Batu balingaka ma mère Esther Kabelo. Obani sika coupe botami sika Maman Esther ezala humble. Naza humble, nazalaka humble. Nakotikala bongo ti moko Yesu akoya. Obani polémique avaboye. Ma mère Esther Kabelo a changé te. Ma mère Esther Kabelo aza modèle à Jésus-Christ. Et ba papa nanga on a yekola kwa pasteur Bruno Kabengele. Baza bato komikitisa. Pasteur de la foi. Aza muto komikitisa. Bon bato babino samedi batikela yo. Baza bato komikitisa bato ngana zo yekola. Donc ngana tikali bongo ti mukolo Yesu akoya. Vous comprenez? Donc nazo so ba fani nanga ba o balinganga mingi, hein? Bino bato bolinganga mingi bobenga benganga na ba téléphone. Journée à samedi, hein? Botikela nga. Sikoyo bafana ngo zela nanu. Yo na Holanda bino te. Osolo nga na Maman Esther. Bafana ngo oyo zolo bafana yo. Baza bafani ya Kabelo, bafani ya ba émission, ya ba sport, ou bien baza bafani ya théâtre. Pour na théâtre yo za bébé obota misika. Papa, na théâtre naza bébé. Mais na mama nzambe na akoko na mutakala. Na mama Kabelo pe nazo kokisa 10 ans. À bientôt, na kokisa 10 ans na kopa Kabelo. Donc kala mingi te na sala anniversaire na ya 10 ans de carrière. Donc, no moninga awa. Batu balinganga. Soza si ba sipela na théâtre na yo. Batu ba sipela na yo na musala ya théâtre za deux choses différentes. Eza la signification. Intérêt ya Nzambe eza na kati. Biti nango eza kombo ya Nzambe kumisama. Tozolakisa batu nani o Nzambe azalaka. Yesu o nga Maman Esther Kabelo na yamba aza nani asalaka nini? Soka koti na vie ya mutu asalaka nini? Asalaka nini na vie ya mutu? Soko yambi makamnya ko sala na vie na yo. Donc tozo te ya batu, tozo ko éduquer batu. E batu ba eza bana ya Nzambe. Bana Nzambe nyonso. Bandimi nyonso ya Jésus-Christ de Nazareth. Ba préféré ko tala Maman Esther Kabelo. Papa Zainga na ebisi yo. Soki nazo tambola na nzela. Nakuti mondimi ya Yesu. Mondimi ya Yesu Masiya o na ebike o ya tatolaka Yesu lokola ngai. So nakuti na nzela Papa Ezai. O akwei mondimi ya Yesu Masiya. Papa Ezai yo yebi yo za pasteur. Amazaka cher. Amazaka cher. So nakuti ya kwei Papa Ezai lo bana sakusha ko na même temps bongo ezati na obenga na téléphone. Okanti na olekai. Obenga dodo tinda. Okanti na oleka mondimi ya Yesu. Ngande na linga bato bandimi ya Yesu. Nena linga bango. Tika Papa Ezai. Troupe eza troupe chrétienne. Oui. Est-ce que Maman Esther a gossé les loroni? O ezanga Yesu na kati. Ba terre no baba chrétien. Ba o baza ba chrétien bazali, o pe no ba komi ba chrétien te bazali mais ba kokoma. Tellement bazana ngai ba kokoma. Lokola bazana ngai ngana za panneau publicitaire à Jésus. Naza panneau publicitaire ya Jésus-Christ de Nazareth. Lokola baza pembeni na ngai. Bakokoma bakozwa baptême. Bakokoma e Yesu wa mimonisaka na ngai komomba komimonisa na bango. Yesu wa chanja ngai alongola maya misu na elongi na ngai. Akolongola pe ya bango. Ko bibelo bi bapesaka oyo za nango. Bapesaka oyo za nango. C'est de compter ba troupe chrétienne en boka na biso, les bons samaritains pasteur Jean-Paul Mayata de la foi Ezali.
groupe évangéliste ezali ya Marie-Hélène ezalaka groupe chrétienne hein ezalaka troupe chrétienne hein groupe le réveil Marie-Hélène maman apôtre groupe Sinac pe ezalaka troupe chrétienne hein président Caleb Amboti siko zado to compter pe troupe les roms d'Esther Kabilo de yango pe côté na liste ya ba troupe chrétienne c'est ndo biso ba chrétien tolingana makasi wana mtolo ke wana ndeko na ngai wana mtozolo ba wana ndeko na ngai to bilaka biso mibale Jésus Christ de Nazareth tika bapeza eta na yebisaka yo omoni na mokili oyo so tobi to trier so tobi to trier bato bazolanda Yesu bandimi ya Jésus Christ so tobi to trier oyo baza te baotikala mokie ya solo na yebiso oyo bazolanda Yesu te baotikala mokie toza ebele tolandaka ye tolingaka ye po makambo asalaka emonanaka je vais jouer kaka rôle ya maman pasteur prophétesse maman évangéliste olobi barole nyonso parole oyo ya malamu oyo ezolanda ngai po role oyo okoki kosala malamu elandaka lolenge nini oyo ozalaka lolenge oyo ozalaka nde role oyo okosala oyo ekokende bien nayebisaka yo moko mosusu yo so mona pasteur de la foi a joué escroc so mona toi assassin so mona pasteur de la foi azo jouer alati nani kagul azo sala rôle ya assassin so mona et rôle ki ndoki jouer yango te rôle ki ndoki ngai te na ko sala ngo na okoka te o comprendre na okoka te mutu akoki ko sala ngo wana obakela banana obakela nani maman Angela na obakela mutu o akomona obakela makreta soki mutu azo jouer rôle ki ndoki lobi te kaza ndoki yo kima okasi mpona nini no kima ngo mponga na okoka na nga osala ngo te no okoka osala ngo te eloko nasalaka deja omoi so bapesi nga role wana osala ngo bie mpo nasalaka ngo deja na mesala ngo mpo ngai naza moto asika na mamba ya théâtre mais awa na kati ya groupe oyo eza na bato so basala théâtre ozo comprendre bakojue rola kindoki ayebi kosala ngo ayimaka mu nyonso ndenge nini esalelaka mais baba ko jola kindoki oui nyeti ba garçon fresh ba papa c'est baba grand show na film bo obozo sala ndenge na yoki mais baba show mais baza ba show te ezaka ba rôle o ba pesi bango yango bazo sala osomona yes pasteur nga de la foi le quoi za pasteur le quoi te ya kitoko omoni ba place o ya ki pasteur ekenda soin ekenda propre azaka pe limité akangamaka na rôle moko pasteur de la foi la pesi mbote oui akangamaka na rôle moko tokanga entre parenthèse okopusenga na asala ngo bien yango wana yambi pasteur de la foi te na yambi okopusenga na lobele makambo susu ndenge na lobelaka na micro Maman Esther Kabelo sikoyo ndenge bapesi bino samedi na 19h30 na numérica bamuta malamba basungi bino basungi biso po biso Parce que bino ba journée ti ba dimanche ou bien ba samedi on a ba 20h30 ngeke za matata papa za etika kisongi ongoza ezanga polémique na ndeko na ngai wana ndeko na ngai wana bandeko na ngai samedi na 20h30 wana bandeko na ngai ba coach na ngai so comprendre wana bandeko na ngai so ba samedi na 20h30 ça ngeke za la bien samedi so ba na 20h30 ingo za mabete bato balinga Maman Esther Kabelo bazela batala akoleka ba chaîne nyonso akoleka ba théâtre nyonso akoya kotala Maman Esther Kabelo o azana Yesu abanga keloko ti ozo comprendre papa Ezaï ngai na ebisi oke ezana bato mususu akeno hôpital ba pese résultat mobo azangi kimia mais ezana bato mususu bandimi ya Yesu Masiya akokende na hôpital baisi oza sida mais tant so moi c'est qui docteur pe nenga c'est qui docteur ne wana ayebisi docteur okosi etikali pe bongo bible obine ebandeli ezalaki liloba ezalaki na nzambe pe liloba yango eza nzambe moyenge beni abikaka na kondima
moyenge bena abika na kondima papa ezai oyo eza makambo kondima te oyo eza makambo mosala nde ezala bien oui musala samedi ntango 19h30 ans bato bafanda bamona mpenza le royaume d'Esther Kabelo bosalela bango mosala ya bien papa ezai ozolaka bango bongo toza molimo mosantu molimo wa nzambe azali bible mpe ezali ozo comprendre bible mpe ezali molimo wa nzambe mpe azali e toza sire na nzambe oyo atambolaka na biso mpo alaka biso makambo malamu alaka biso kaka makambo malamu kutu bible elobi ntango tolalaka ye abongisaka makambo malamu mpo na biso soki ntongo etani abakisaka susu eloko moko ya malamu na bavi na biso compétition eza makasi bacteur oyo bilongo nga nazomona estce bakoka kobunda mpenza babundaka deja nayebisi yo bana nga naza na bango mpona expo nga namoni oyo totali namoni oyo bosali sezaka oyo bato nyonso basalaka te namoni ngando namoni moto ebimi bon wana eza babiloko oyo ezalaka mais histoire problème na biso eza histoire non problème eza nde nalobaka na masolo na ngai ya Kabelo problème ezalaka na tisi problème ezalaka na tisi na qualité ndenge a mpe na oloba problème eza histoire mama bakosa o te tv nango na ndako basakanaka nango te donc problème eza ya histoire fo yeba histoire naolanda ebandaki wapi ekomi wapi ekosuka wapi ta mosu place ekosuka oyebi te mais place ebandaki na place ekomi fo olinga koyeba so omoni histoire yango na katikati esali koechange kotala yango su te ozo comprendre lisu te place ekomi ebandaki ndenge mosusu na katikati ekomi ndenge mosusu ozo comprendre lisusu te ebungi kotala nango su te mais oyo ya biso obanda comprendre yango obanda comprendre ke babandaki boye baolobela boye histoire eza boye ezokende boye nde kaka coach na ngai de best asalelaka bateatre na ye coach na ngai de best roi de best cinéma de best filme bozobanda nango eza filme nini filme tozobanda nango bon eza vraiment titre nango eza nini titre nango eza saison nanga titre nango eza saison nanga ide eza nani suka nanga eza suka te suka nanga eza suka te yo moto olelalela na ndako olekisa batango moko boye ya pasi te kobungisa espoir te nzambe aza na bomoi yesu masi aza na bomoi akota likambo na yo yo pusanaka pembeni na ye ndima kaka maya misu no apangusa yango jésus christ ya nazareth adeseva abatu te adeseva abatu te soki oyambi ye okotisi ye na vi na yo sala esengo na yo sala esengo na yo tanga yango na psaume 37 verset 4 nyonso eza malamu sala eka esengo na yo asala oyo eza posa motema na yo donc landa histoire malamu landela vraiment histoire ocomprendre ke tooloba nini tolingi toloba nini e na suka toyebi so ezalaki nini esala bien ebakisa kondima na yo c'est ça donc bato bakanga que chaque samedi na 19h30 ils ont rendez-vous avec la troupe le royaume d'Esther Kabelo chaque samedi na Numérica et il y a un nouveau film Oyo, le royaume d'Esther Kabelo les autres à disposition na bango le titre eza saison nanga idée eza ya yomoko ou bien eza ya moko bakta eza idée na ngai nako bandaka na idée ya yomoko idée na ngai moko idée eza ya nga moko naza molimo ya nzambe molimo mosantu azali molimo mosantu azali idée ya mama Esther Kabelo oui idée eza idée na ngai moko ocomprendre ke yesu na vie ya bato asalaka nini bakosaka yo te ke o nzambe azalaka te nzambe azalaka bomoi ya mama Esther ezotémoigne ke nzambe aza na bomoi nzambe aza na bomoi bomoi ya mama Esther eza témoignage ezotémoigne ke yesu masiya aza na bomoi yesu masiya akufaki asekwaki
et ti lelo azo résister. C'est ça. Mais moi je pense que vous avez chance à rotala mais pour samedi en tant que chroniqueur il y a munene ya liboso ya mboka na biso ya masola théâtre ndenge na ebeli samedi na 19h30 troupe penda mon côté les kaka ya théâtre ezalaka penda te. Donc vous avez toutes les chances il y a ko talama au samedi na 19h30 soki ezalaki bozalaki ata ba lundi mardi mercredi wana ngana ke la bino mawa. Surtout si vous avez des dimanche, je me suis mais samedi, beaucoup vraiment chance et à moi à tout battre la pébino ma mère. Papa Zaï, ma mère azaka na chance pour azamwa nzambe. Nzambe Bible bibi kamwe ko bila biso. Bible bibi miracle bila biso. Bible bibi nyonso eza ya malamu eza pona bana nzambe. Moi, je dis que 19h30 samedi, le théâtre Penda et la série congolaise. Nasenga ki angote. Mais le quoi nzamba réserve biloko malamu pona batu oya ye. Et puis singa signe que quelque chose est passé na groupe oyo. Nasenga ki angote. Mais des problèmes beaucoup. Quand ka demande na kangi maboko nazozela. Nasenga ki wana te pe jour wana te. Nasenga ki yango te na proposa ki te. Mo sepeli nango. Na sepeli nango po nzambe mutapesi nga yango. Nyonso ya ngai eutaka pa nzambe. Mais difficulté pour kozala nango samedi on a ba 19h30 batu bazobonga mabake ne ba fête ba marié koto yo donc et puis match surtout 16 mm R1 liboso TV pour atala match théâtre pe batu batala ngo pe eza batu match te batu match te batala théâtre batu ba kende ba fête samedi papa eza ngai nazala mwana nazokende fête mais soki eza mukolo oyo ya ba groupe théâtre pour ngalinga théâtre mingi groupe théâtre ongana lingaka na ozela na talango avant na ke fête. Lokola mardi, il y a pasteur de la foi, na Zelango. Lokola vendredi, il y a des bestes et les rois des bestes, à Sakane là bas trophée. Na Zelango. À Sakane là bas trophée, roi des bestes. Hein? Roi des bestes, moukie mais mounene. Vous allez récupérer samedi à 20h30 avant qu'une fête au Talipé? Oui, na Zelango, na Taliango, si malake fête. Samedi à 20h30. Ils n'arrivent pas à avoir qu'une fête au Talipé. Natala mardi. Quand la théâtre mususu natala te. Oyo eza mama nzambe te na kati natala. Papa Zaï. Bandela nan otalaka. Toza libre même ngapé attaque naza même si naza chroniqueur, il y a des comédiens nyonso à Congo. Maintenant il y a groupe pe na lingaka. Maintenant il y a groupe soupe. Il y a pasteur de la foi. Nalingaka libre. Oui, nalingaka groupe pasteur de la foi, natalaka Bijou la reine, natalaka président Bobo, natalaka nan Hervé Mangala, natala ye. Parce que comprend ba théâtre nga natalaka Bijou la reine, natalaka Viviane. Faut pas notala ba. Biso tala. Na ba histoire, nalanda histoire. Omoni ba histoire na bango. Hein? Ba histoire na bango ezaka soke bandi. Hein? Nenga banda histoire ni na ola pour na landa ba théâtre bando banda ki eh si aussi ça na landa histoire na landa histoire na ngaba histoire we chanjate hein ba histoire za banda ki boye place mo boye tengami place mo songi boye place mo boye oh place mo boye mutu o banda ko jouer aye bana suti ba bombi elongi mais attendez mais au côté na monde dango au comme leader mais sur la théâtre moi bi que ba difficulté pe zalaka Bactère soupe zalaka ça peut arriver au PC rôle mais azomona na te nani mutu abane ko jouer azoya na musika boye o kamye tuti ya kufi allez on va échanger et comme mutu musume na kombo o wana donc nga na mona ba des autres wana nga so bandika sa bona théâtre non otalo souté vous comprenez donc ba théâtre nga na tala ya on tangelio Zoro Babel qui est du Natala et Nalanda et na comprendre Yoka na comprendre mais la maman c'est Kabelo
de le groupe le Rhum d'Esther Kabelo et Bimisika et Zobanda chaque samedi na numérica na 19h30 ce que zo luka oyiba ba fanatique ya ba groupe msusu bazana section mikolo yo ko ba comme ba fanatique ya groupe na yo c'est ça na comprendre maeli na yo babe ezali na kosa yo te mama ko bato yo tange zaka bato bana top mikolo yo oh mais baza batu na ngati baza batu na ngati ozala na bango toliaka na bango tomelaka na bango ko ba fana mo ba comme ba fana no samedi bana kotala pe ngai nazalaka deja na bafani musala ngai azala eleki théâtre eleki musala théâtre ngai azalaka deja na kombo nazala deja na kombo monene oyo eleki kombo ya théâtre oboya yango te so oboya mokino ezanga mwinde babe ezali ozala ekolo nino babe ezali nazalaka mondibu na mokongo na mondibu na mokongo nazala mpe vantar te nazalaka vraimen na se mais oyo na oyo so eza bavérité eza baréalité omoni so oketa na église bana basi bazalaka ebele koleka bana mibali oyebi yango na église bana mibali basi bazalaka ebele bana mibali bazalaka mpe bana basi baza ebele te namoni ne mibali baza ebele okende meme na compagnie partout okende so okende na compagnie na kese omonaka mwana mwasi moto aza mayele na kese na compagnie na ye na kese otya mwana mwasi sika ndenge bakenda kodécouvrir kosekwa ya yesu donc bana basi bazwa pouvoir nde nayebi so ke meme na église omona bana basi ebele ngai nasala mosala bana basi some pano namona mibali nde baza ebele koleka basi bazali ngai namona mibali baza ebele bazali misusu ku baye te bazalaka ebele naza na bana ebele papa ezali na bana ebele oyo omoni ndambo naza na bana ebele na kati ya groupe ya mama Esther Kabelo bamama bazali batata bazali age nyonso ezali mama Esther Kabelo aboya mutu te yamba mutu nyonso bakochi na nga bakoche ngai na olanda bango mpo bango mpe bazala bien na bato ozo comprendre bato natangelo baza bato na ngai nazala bango bien tozalaka na bango notanga bango pamba te tozalaka na bango bien tozala bango bien bona otala théâtre na bango te mpo nalanda bahistoire na bango bango mpe bandotala yo bakotala yango kedi afandi otala le Rhum d'Esther ngai kutu na baconseil de best mpe afandi otala le Rhum d'Esther akotala ngai pasteur de la foi mpe afandi naza ya ye batalaka mpo bosololaka bio mpe mpo bamona mosala ya bien mosala ya bien qualité soki nazosala bien te bakobenganga bayebisanga place ozosala bien te sala boye ngai lokola nayokaka nakoyoka bango nakosala nde bango bakomema ngai nakoresir mais rendez-vous eza chaque samedi na 19h30 na numérica papa ezali oyebi soki oyokaka conseil te okoresir te ngai nayokaka conseil ngai nazalaka social bato oyo nakuti na mosala oyo nakoki koloba te ke o te nini te bato basala bongo baza bato malamu te bato nakuti fo na respecte bango bayebi koleka ngai bango bakoki kosunga ngai eza nayebi so théâtre eza lokola église eya lokola église tozo koédike kaka bato bacomprendre ke soki obandi boye tala okoki kosuka boye soki osali boye eloko boye ekoki koyela yo ozo comprendre eloko boye ekoki koyela yo donc nde eloko oyo tozosala baza bato na ngai nalingaka bango natala na bango e bango mpe bakotala ngai mpo naza ya bango mpe baza ya ngai c'est bien merci pour la collaboration na baacteur mosusu ezalaka malamu lieu ozala kaka yo moko na coin na yo ezalaka bien te on va encore suivre quelques extraits il y a troupe le Rhum d'Esther Kabelo nayoki ke film moyen nano saison na ngai moyen to lancer yango nano eza te bato bazela yango kaka samedi na 19h30 na numérica c'est ça donc wana nde bokosavourer l'intégralité ya saison na ngai idée eza ya mama Esther Kabelo eza film ya troupe le Royaume d'Esther Kabelo bokotala yango samedi na 19h30 na numérica mais pour le moment tozwa lisusu extrait eza spot d'annonce oyo elobi bientôt mais bientôt yango déjà donc masolo esi ebandi na yango mais on suit encore ça parce que esalaki plaisir na bato ebele entre autres mama Berthe esalaki plaisir na armée de l'éternel kimbango mobimba ntango bamonaki extrait yango ebele bato bazala mpe na idée déjà bien que film ebandi mais recrutement ezocontinue donc yaka toyamba yo recrutement eza ofele yaka eza vraiment ofele yaka toza na debonome na espace digital na ngambo ya salongo
et pas papa Martin na salle moya VIP. Donc toujours répéter on a chaque mardi, jeudi na 8h juste. Donc toza wana na des bonhommes na digital pas papa Martin soko ye wana okokuta biso place moko bien restauré ezali nyonso ezali donc ndenge kolinga oza à l'aise. Donc toza wana chaque mardi jeudi soki okoyoko bunga kobenga biso na 085 50 63 115 numéro eza wana. Donc benga biso recrutement ezo continuer toza vraiment na posa ya ba papa mikolo ba mama mikolo ko banga te yaka. Donc toza na posa ya mutu nyonso alenge nyonso ato pona te ya mwasa make kitoko mwasa mabete abiso topona te ya kitoko na mabe ezalaka te ekela mu nyonso ya nzambe ezalaka malamu awa yaka to yamba yo lolenge nyonso ozali yaka modèle nyonso ozali nabi nyonso yaka to yamba yo to kopesa rôle oko jouer okozala vraiment utile na société. Recrutement oza sans condition. Sans condition. Ils ont 1000 francs au kit à plastique. Toza na condition ata mon côté. Et ça vraiment gratuit. Merci Maman Esther. Donc yopi mbanga bateur na yopi bakumi mbanga mais mbanga ngo koloba eza na problème te mais musala nde hein. Oh eza royaume. Pour TV eza ngo radio te. Kabelo ezalaka royaume la royauté. Ah groupe Maman Esther Kabelo pe la royauté. Maman Esther Kabelo pas na terrasse na ye kombo nango la royauté. Hein? Terrasse ya Maman Esther Kabelo na quartier 6 na avenue Louis Di en face à Maman Mouabi. La royauté. Donc nyonso yanga eza la royauté. Hein? Terrasse mobo ya bien musique ezaka na se mais batu balinga ngo fort batu batonda fort. Hein? À face à Maman Esther Kabelo. Hein? Donc place à Mouabi wana soko ye wana okuta propre mobo eza wana place mo ya kimia au vandalaise au mena masanga malili au la matchi donc aux à l'aise. Donc on bête à tour après émission 16 mm. Maman Esther un dernier mot par rapport à ces numéros par rapport à cette émission batuba kangani ba fan na yo ba fan na le royaume d'Esther Kabelo. Batuba kanga que toujours recruter yaka benga biso na numéro wana yaka okota na boîte ouais. Mai bandi da ko ningana boîte bandi o mata e mati da likolo mai donc yaka o mela te yaka po e comme attend moto kanga porte yaka to éduquer masse ensemble na yo et ça la bien Maman Esther Kabelo alinga batu e batu balinga ke makasi batu balinga Maman Esther Kabelo makasi babenga na téléphone mutu na benga na téléphone ta finganga bat babenga nga pona ko féliciter nga pona ko encourager nga vraiment et ça la nga bien. Donc samedi na 19h30 landa biso na numérica na 19h30 chaque samedi. Donc oyoka otali solo mo ya bien olandelango et ça la bien vraiment et ça vraiment bien. Na royaume na biso to silika te na kata royaume na biso to déceva batu te ana kata royaume na biso to pesa ka mamba bien. Donc so za desi so e atango ozonga na sengo. Donc salutations. Ma solo est bien. On va se lever pour saluer Maman Esther. Nazo saluer bolingo na ngai ale olondo. Alongola ngai femme libre comme ça femme mariée. Na comme femme mariée na otambola pe na pete na nga na musapi bato bapesa nga respect na nzela ya papa olondo katubi chéri na nga ale na lota yo na ndoto yo na lota yo na ndoto yo nga na otina suka na linga yo po linga nga donc yo oza ya nga na za yo donc chéri na nga ale olondo na linga ko mingwa yo toza na yo donc ba pasteur na ngai ponga na ba pape belé ba papa na ngapi balinganga makasi papa Bruno Kabengele mobali ya Mama Godé pasteur na nga Scotty ya Nkota papa Molimo Scotty ya Nkota naza reconnaissance epai na yo papa na nga Molimo o abotanga na Molimo papa Scotty ya Nkota na linga ye mingi na mwasi ne Clémentine mbote ebele église nyonso ya Mahanaïm église nyonso ya CFC bana CFC nyonso
bandeko na nga nyonso ya Codef nalingaka bino mingi mbote ebele nalingaka bino vraiment l'homme de la foi mosali na Nzambe Jean-Paul Mayata papa de la foi mbote ebele nalingaka yo mingi komikitisa na yo yango biso bana toolanda esala bien vraiment donc mbote ebele mpe bacamarade na nga nyonso camarade na nga Blandine donc mbote ebele ami na ngai ya bomwana donc naochange na bamite comprendre kai mama Esther aza nani donc baoyo nazala wana nazala bango kati lelo donc naochange bango te makambo nyonso mama Esther aochange lelo te donc aza kaka ndenge azala donc mbote ebele mbote ebele pa camarade na nga Oberine nouveau marié mbote ebele Oberine papa Francky mbote ebele pa bana nga nyonso Novi Dorcas Gracia vainqueur Sarah bino nyonso Jimmy Bougette mbote ebele na bana nga nyonso ba chrétien nyonso ba chrétien nyonso balinga Jésus Christ de Nazareth na pe bino mbote na linga bino makasi bienvenue babwa deuxième personnalité na numérique mbote ebele bienvenue babwa mbote ebele na linga yo mingi ma copine nga Voilà, mbote bien à Diego, donc Diego chauffeur à maman, donc Diego mbote. Voilà, on va clôturer par là. Rendez-vous, les rendez-vous pris pour le samedi, chaque samedi à 19h30 sur Numérica. Suivez la troupe Le Royaume d'Esther Kabelo et de Maman Esther Kabelo dans film Saison Angaï. Donc merci à Maman Esther Kabelo, merci à tous les acteurs du groupe Le Royaume d'Esther Kabelo. On va clôturer par une ambiance. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadeza, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,